Ma tondo mingi bandeko balandi oyo bozuli baku ya kolanda biso lisusu bobo mesano na ngonga iye bobo mesano tozali bongo kolemba te koya liboso bitando na bino mpona kotalisa bolingo ya tata mokeli mpona biso baindo elekaki mingi koleka nde alingaki tozala bongo bana liboso na kati ya baloposo nyonso yakeli nde alingaki bana baindo bakoko babiso baindo bazala bayeya yambo ba experimentaki mokili ba exploraki mokili batambolaki baya liboso koyeba mokili ndenge ezalaki yango komona ete l'os les plus anciens eza kaka na mabele Afrika na eteni ya Maroc eza ba preuve oyo ba évidence mayolongo lango eza te. Alors la vieille continent ekozala pe kaka biso et ce qui eza bongo déjà et remettre en doute en cause histoire ya jardin d'Eden Adam na Ève parce que bakitani wana nyonso tyo kokitana état d'Israël oyo bongo lelo aza pasi ya mokili matondo mingi na ya biso balongo fumuki mbangu wapi alakisaki botata mokeli ya komikokela na oye asalaki na mabele ya Afrika kobanda bongo na mboka Congo kotelema na mboka Congo Central na mbanza Nkamba wapi oyo bitapi ekokelamaki na mboka nyonso ya Afrika efandaki bakoko babiso mokakozwa na biso yaki mpavita tia twalulendo ilenge mwasi ya 22 ans ndimaki pour changer ligne de pensée façon de faire de voir des choses et aboyaki bandeko na ye bakontinue kolala pongi na katolike nde adenosaki etumbana ezalaki ya kotelemela église d'état oyo bongo bakomaki baconseiller ya baroi eyaki mpavita azwaki etinda ya koboya mpe ya kolongola bango mpo bakanzamaki na bakonzi na biso ndenge esalama kaka lelo na bashole na bambongo nde baosala ndenge esalamaka na 1704 oyo yaki mpavita atelamaka mpona kobengana loposo pembe tumba oyo ebanda kala eza ya lelo te matomi na bakoko na biso bakangaki maboko te bazwaki indépendance na makila na motoki na bango mokakozwa na bilenge banso oyo baza kolakisa bokasi na lolenge baosalela makambo baza correct baza honnête baza vrai na songa fumuki mbangu mpona libération totale spirituelle ya moto moyibi matondo ndenge bongo teoti koloba lelo bato baza kosakroche na Bible sans bayeba provenance ya Bible sans bayeba ba identifier nanu makambo oyo bakoma na kati vrai ou faux te et ba remetaka en doute te en cause te oyo si bakomi mpona ye eza solo donc mpona ye me badesine mbwa badesine ye donc mpona mbwa wana akoswa soki akoswa donc mbwa wana fo alia fo amela ye na suka nango fasala zongo ike zongo ineni mpona moyindo vedi atie kondima na maye wana na dessin wana il est écrit alingi nyonso koyebisa ye il est écrit et atondisi cerveau na ye na bapassage biblique oyo eza koproduit en fait rien et komisi carte mémoire ndenge bagrave libanda ya gravation ya données batie et akochanger logiciel te akochanger données te akokontinue korépéter à l'éternité mai oyo bagrave ye et l'homme noir ya lelo aza bongo akomi artificiel kobanda bana ba homme politique ba homme de science donc intellectuel africain aza artificiel alongwe état naturel ne ya réflexion alongwe na loi de la nature et akomi
robot. Donc, a commis, en fait, tu as carte mémoire, en fait. Donc, à ce moment, tu as commis l'homme artificiel. Donc, intellectuel africain, c'est intellectuel artificiel. Où il va fabriquer dans le laboratoire de l'Occident, où il y a une école, université. Il y a un laboratoire de l'Occident, il y a fabrication, il y a une carte mémoire, il y a africain. Et il y a un ényokolibiso. Njoka, la politique, ndenge tote koloba ni mission iukoleka, baza banzambe physique. Donc, destin à devenir, il y a vie na biso dépendre de la pouvoir politique. Bande ba changera makambo. Lelo pe Chine za na difficulté oyo. Et to bo senti to yeba. Eloba ni Sonyanzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola ki matata ezala epa ya zali alonga etinde tumba ba pesi na ba bazo pesa maboko. To garder walongo fumuki mbangu yaki mpavita tia to lulendo e balongo pe bakoko na nzela oyo tozokoba elonga ya baindo banso ezo dépendre na siku ya Simono Anza na message ya libération oyo walongo fumuki mbangu akombela kibiso ezokoba na Nisonyanzila alobaki mama ya ordre kombone des autres. Donc isika oyo des ordres zali ya na mukolo moko tongo moko butu moko moto moko akoya kobeta likofi na mesa e nyonso ikatani azongisi makambo bo elongo bani tobosa na pete na eleko na mwana ngo bakobota ordre soki pa wumeli ye pa okoma mama oyo akozongisa pe naissance lulenge lelo Europe ya na ordre bango pe bakobota mwana oyo akobengama désordre lobi ndenge lelo bakomi ba désordre na bana ba division na bango moni déjà Palestine eza contre za ketate ndenge après deuxième guerre mondiale bazongisaka bandeko na bango ba libota hébreu famille juif bazongisi bango ba créer bango espace na état palestinien où ezala déjà occupé na barabe balukeli bango manœuvre ba imposer bango lokola dia bazaki coloniser na banglais omoni et lelo les mêmes peuples de l'Occident wana lobi non trop c'est trop déjà 3 états et déclaré endimi elingi ndima batia mokolo to ya reconnaissance ya état palestinien. Donc Palestine ba reconnaître lokola pays lokola état. Espagne, Norvège, na Irlande. Il oposo pe meye moko e kovimba kake ko tata aux États-Unis ba koboya eza lokola récompense ya ba terroristes mais ne bazo kende solution ya des états ils a bel et bien mis en place. Intellectuel africain, l'homme africain artificiel, ba artificialisé yé et à l'homme état naturel na yé où il y a réflexion, il y a connexion na mécanisme au total que la paix sera bateau loi de la nature et à même baké na médecine azon kondima et na médecine moi ça que kobota sans mobali andimi donc l'école ba classe nyonso atanga ikoyi na mai lokola bible ekoya endimi sisi yeke yesu abotama azanga tata pa ndimi yango pe amata na nzoto na likola kende nango andimi pe akozonga andimi nyonso to alongoli balo ya présenter alongoli papa mais comment c'est fait-il que to koma ba komisa ba intellectuel africain ba sardine di mutu na yeza susute pa etikali e ayekaka nzoto mobimba donc ayekaka bongo sa mutu e bato ya bongo bakosala Afrique fort ndenge nini ba eta na biso ekoma makasi ndenge to koma pays émergent quand pe comment to le bango mbala mingi tout est spirituel tout oyo physique eza photocopie ya oyo eza spirituel. La spiritualité te le bagango mbala mingi est la base ya développement. Ça la spiritualité beaucoup compter beaucoup développer na nini
parce que ils en réalité moko nzete tozomona ngo kotelema mais misisa tozomona te mais ezali il faut timola nde banzoto ya bansetre na biso ekomaka misisa na sama mabele. Première race oyo azako ana mépris azako repousser koboya bansetre neza la race noire sikoyo lingi otelema obota mbuma na misisa nini bakoko bato mosusu poni baza basantu bakoko na ye afingaka bango ti lelo déjà ya ko refuser l'opposo na ye alingi hydroquinone asi métamorphosé veut dire comme na lolinga l'opposo pembe déjà za injure na bay oyo yo kitani na l'opposo wana et pour na yeza humiliation koloba langue ya bakoko na ye donc pour andima ye aza intellectuel aza mutu il faut asala tout possible à l'obaron ba virgule ba accent exact omoni n'aura pas paya et français anglais portugais comme unité de mesure ya intelligence travail ya laboratoire de l'Occident sali l'homme africain intellectuel artificiel africain pasi yango na alingi asala makasi alata ndenge loposo pembe alakisa bango et po kutala ba il faut asala recours na ba philosophe ya bapaya il faut aloba asala veut dire a paraphraser bango pa mona ki veut dire yende a maîtriser ki bowumbu et bato ya bongo lenge kani bakokoka kobimisa biso na pasi oyo Afrique aza nango. Afrique na ba difficulté oyo il faut politique à régler mais politique wana il faut azala na soutien spirituel ancestral pamba te azokamba mabele oyo ye akitani nango ye asali mabele na ye te ye pete moto abandi eta mais bakitani na bokonzi elongwaki na bonkumu na baroyaume na bampire ti e na système présidentiel tokomi bongo lelo bagauche badroite bacentre eza lolenge ya l'Occident a organisé makambo na ça n'a rien à voir na biso biso botata na mobali na nzoto moko tokamba ekolo na bonkumu na bokonzi pe bonkumu et chef aza sacré aza saint aza représenté ya tata mokeli eteni ya politique azali eteni ya religion ya tradition il faut azala représenter et eteni scientifique azala représenter mon ndebi tene misato wana bakosangana na kati ya spiritualité po bongo bapesa solution ya ba problème oyo bongo scientifique azali résultat final oyo akopesa esengo na bayimboka lelo oyo bamboka na ezobunda ko subventionner technologie ya ba particulier ba industrie ba usine lelo TikTok subventionné na état chinois omoni parce que ba base de données ndenge bosa application wana déjà bana ya des pouvoir mobimba baza ko acquérir en mode baby ki autant de personnes baza na ba données na baza na logiciel na veut dire toza na contrôle na bango ya mo États-Unis lokola paza na misu milai aigle amona biki o eza danger soit tekela biso totoko supprimer yo na États-Unis itumba bana ngo yango wana déjà Huawei ba bengana ki déjà sans raison o no bantene na bino tout ça parce que ba étudiant chinois les bayaka déjà na spiritualité bayaka déjà na conscience sauf que race noire abimaka pona nzala pour ne plus revenir azonga ka pona ko lapisa costume cravate ketch et sapato choko en fait rien donc tout bima mboka sans contrôle vanga nzala sans peut ba été biso nde photo bongisa mboka na biso ba pakistanais ba indo-pakistanais ba libanais et ba okoma bata mbongo na mboka na biso basala pena kubidi ba pesi moro balimisa to bino bokende bakendaka bomi Afrika boyi Kongola boyi kosangana po atombola ndeko na ye alingi vedisole za ye te za pe mutu mususu te est-ce que moment na kokamba yo zela mutu est-ce que yo na capacité ya komema charge na nyonso nkatu bomle na bozo voyager batu ya ba mbongo insuffisance mais a voyager kende kaka Chine mais bandeko mususu za peneke basangi simbo ba pesi mutu moko kende somba pe aina makambo correct exact mais pesa kaka l'homme africain l'homme congolais bongo asala
bokolelaka na résultat akokumbela bino. Donc il faut tozonga lingi bakoko bazalaka kia kokangana kiangana bayebaka kosangana. Et omoni kombo nde tokumbaka ezalaka moko ozwi kombo ya moni nzeta mbila eza spirituel apesi mingi abimisi mingi tokoki te kozanga nzeta mbila na ndako soki toyebi masivi na yango nzete moza spirituel makasi nzete ka ya mbila omonaka. Donc lititi na ye moko basali yango epesi kombo na moko ayebiki na moko po kombola okoka te e kombo moko okobuka na facilité mais le baye basangani bapesi yo komba toza bapake buka ngo kobuka ngo te parce que bosangani ko makasi mais kombo lolenge eza basangani ebele kasi loboko moko mute ko kombola basangani prend loboko moko akombola eza lite mobimba eza na kati wana biso tolingi te biso nyonso il faut tokombola na même moment mais tokombola ndenge nini biso nyonso topona liboko moko nde kombola conscience et collectif nde longolaka bosoto nde bongisaka mais ibandaka na moko tosangana totela image oyo po toya na oyo tolobela lelo politique na base. Il faut ba dirigeant politique na biso bayeba ete bana responsabilité ya makasi koleka ya makasi lilo pasi ezali na Congo et Congo ana 9 pays ikangami na ba azana ba voisin 9 oyo ikangami lisusu donc veut dire Congo azana destin ya Afrique na maboko na ye et Afrique wana ils ont une vocation ya puissance mondiale. Et Afrique a une vocation ya ba réponse ya ba problème mondial Afrique. Et Afrique a koki ko pesa solution kaka ndenga comme Afrique unie ba fédéral Afrique a pe solution. Mais Congo a la sikoyo cerveau mondial. Tozwa tout à la image oyo tomona ndenge ba propos gravissime oyo mbuta mutu alobi ya mboto topesa image guide suprême ayatollah moni guide suprême iranien ayatollah awati ko yamba chef politique ya Hamas et ba propos teni ya guide suprême mais eza matata devant ba média international parce que dimanche oyo utoleka le 19 mai awa 2024 président Raisi auti kotika biso na crash ya hélicoptère et akufiye na ministre ya affaires étrangères na ye bakufi bakene ko inaugurer barrage baozo nga crash bakei nde chef politique ya Hamas un groupe moko ya résistant pour la souveraineté ya Palestine mboka na mabele na bango aye ko rendre mes condoléances et ba propos guide suprême alobi ya matata ya otokotia bolanda bakata wante po ekaki na France 24 ya matata nde toko martele yango to simba ete toyeba ete soki totelemi te soki tosimbi moko na biso te topesi bokasi tokozala biso nyonso na position de faiblesse tolandi interview oyo mpe tozozongela bino matondo. Il a fait le déplacement jusqu'à Téhéran pour présenter ses condoléances au guide suprême iranien. Chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh affiche un large sourire. Dans la matinée, 3 pays européens, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, ont annoncé reconnaître l'État de Palestine, également appelé de ses voeux par l'ayatollah Ali Khamenei. Vous êtes un petit groupe qui a réussi à vaincre un grand groupe comprenant l'Amérique, l'OTAN, la Grande-Bretagne et quelques autres.
Donc cette autre promesse, à savoir l'élimination d'Israël, est réalisable. La formation d'un État de Palestine du fleuve à la mer, si Dieu le veut, vous verrez ce jour arriver. Matono mingi bandeko baindo nayebi ceux qui bozwaki libaku ya interview ya guide suprême iranien ayatollah ba propos tenus wana eza grave, trop grave, gravissime. Et chef politique ya Hamas, groupe résistant palestinien, oyo lelo nde babimisa Israël na grandeur, bombe nucléaire, Israël service secret, Mossad Israël, mais ti lelo azo kokate ko éliminer to kozwa batu oyo groupe Hamas wana bakangaki na taki baotaki kosala na Israël. Eza koloba ete armée israélien bazate na aloter makasi oyo batu batia na mitu na bango. Et groupe kutu oyo baza ba resista ba koka nanu te convaincre bango. Et bongo sikoyo un état eza ba kokoka. C'est un petit groupe. Ya omoni Guide suprême lobby un petit groupe oyo bo vaincre oyo bolongi babi groupe moka mukie bolongi États-Unis, bolongi OTAN, longi Grande-Bretagne, pene bamboka mususu, bolongi bango, parce que bazo kokate, ko éliminer bino bolongi. Soki azaki bazaki makasi ndenge batia, moni l'Occident ya moni asala lipa, kiloba nango ni sunyenzila, to loba parce que uti pa na ye. Moni bakoko na biso bazaki vrai, les babi Égypte antique puissance, ezaki na vraie puissance, char de combat, puissance spirituelle, puissance scientifique, puissance technologique, to na puissance économique, puissance politique, to zaki na puissant. Et ya vrai. Moni? Donc bango baza balipa, bajouaka na levi, au moins la lipe vimbi rectangle. O ba benga ka bizifima lipa carré. Mais teka na mai finaka kai afionuki. Mais koko asela ki kuanga ntesa king 7 jours. Donc nengo monie e bokoto azabongo fini ya bimi mipandia wado azape na kozala. Tout ça vrai. Baza faux. Nde bakosaka bana basoki ba réserve ya 100 ans ya 50 ans. Covid eko beta awa bakashi ne bungi ba kyoso na Chine. Quand basé ko tubitumba ko boto ba conteneur ba ndio na bango ba européen États-Unis tozo lobela. Donc baza ba levi et Israël ango déjà Benjamin Netanyahu déjà baza ko tindela ye convocation na CPI akindi bongo ko samba parce que c'est ba crime de guerre et Israël azamboka oyo so baki ngunda ko nyokwa makoleka na ba mboka nyoso yoko kina mukileza te ko nyokwa mekola Israël. Piso ba boyi ba tinjo na zongi Rwanda ba bandango kala. Piso ba boyi yo na ngunda okokende na ba centre na bango na ba désert ba moyi kuna mais souffrance. Baza ba raciste numéro 1 na sens penaki ya koboya ba loposo mosusu. Mais zwasko Israël na mutu ya ba congolais. Toko ya ko commenter monsieur mais tozoloba makambo oyo eza bosola tata mokeli. Et Israël a une base, il y a déstabilisation en Afrique. Parce qu'il y a produit biso bat, le ba deni lesi, ba mukuna, ta batake ko produit parce que baza basé na Bible au message de Jésus au témoin na Israël. Ba comment archive mon côté pas na ko démentir que makambo za lukuta. Moni et ba tiki bat na ignorance wana bala la pongi donc ba former ba chien de chasse na bango ba mbwa ya kokende bokila na bango oyo bakuya suko ko endormir ko kosa toute une race bandeko na bango baindo. Donc Israël a comment la mboka moko pays aimé de Dieu, la terre promise, pays moko la sécurité moko la sur pays ndenge nini yo tali aza mukie pays ingani partie désertique ana lionte mais ba comment les lions attribuent dans ndenge nini au potable kune zate bana fleuve te bana donc bazana rien.
bakoma grandeur na mitu ya bato pe Congolais Africains. Moni bato baye ko produire biso baproduire pasteur, diacre, évangéliste, apôtre et basali ni na mboka. Et bango ba la base ya échec ya l'homme congolais parce que bakangi bato na l'église na bango tongo butu moi. Message kaka ke bandima et pasi wana ba okende lo ba ofermer na lola o ba mona te ba yeba te ba expérimenter pe yango te. Tozongi guide suprême mwana mambalobi eza grave. Et ba réussir parce que nini baza na soutien spirituel na bango babundela mabele na bango ba ebeni ba kosika ba kosambela mabele na bango biso toza ba généraux ba capitaine ba militaire oyo baza ba christianiser ba pasteur lokola un militaire azokende kobina na église ya soki ndeko mbi mais il fallait bakanga ye arrestation yo ki esala nini kuna repesa te ki soki te Congo fait longwa état laïque cause état laïque te Congo fait la état kimbangisme état kimbangiste na donc kimbangisme il fait misisa racine na Congo mboka fumugi mbango zi misisa état kimbangiste comme na kimbangisme authentique efandi eyali ndio mwana siko mbuma nzete kobota mbuma na ngwana kibima e Congo kokoma cerveau montaire ya décollage nenga zali ya Afrique poumon et alobi boza groupe moka mukie boresi ko kolonga groupe a minene États-Unis autant donc armée ya le poso pembe au récit bango Grande-Bretagne pe ba misusu abi oyo bosali boye ba ete eza possible il y a élimination il y a état d'Israël élimination donc effacement na map monde kolongola bango se ba éliminer bango ba kofuta o bango basala na ba mérindien le peuple apache o bango basala bakozongisela bango yango bakofuta effacement élimination eza possible et puis bakoformer état palestinien de fleuve à la mer donc bako récupérer mabela mobimba mais quel moyen déjà Iran a déjà pouvoir nucléaire a déjà zéro part déjà affaire déjà asaka mandoki na yemoko akuna na connaissance ya mandoki ya makasi est-ce que zaki hasard tata mokeli accompagne qu'africain ana immature spirituel et asaleli bazadia na maturité spirituelle apesi connaissance na Iran déjà puissance nucléaire basimba ke pamba te a zéro pas déjà ça déjà parce akosala ne kaka moni déjà yewana akobetela Israël, élimination Israël. Mon parce que Jésus a na base de déstabilisation ya Congo pe Afrique. Jésus kakawana. Parce que ninge de cela ga débat na africain, on peut imaginer te. Ntoto azo dégager énergie nyonso pour na Jésus ba mona ta yeba te ba koma kaka. Pe ati kondima. Mais c'est ça la sorcellerie bandeko. Fumu gimbango oya za réalité réelle. Bo so tata mokeli na Congo. Ben ba pesi mukongo o te bien prophète tata yaki Yesu nani ebisio supérieur teka inférieur comment ni ça la maraté donc mayele o ba pesi pe Russie et poye akanga bande ko Europe donc j'ai Adam ko tata mo gela jouer dame parce que bani bazana no ya kolala et Russie ye ako éliminer pe ko effacer déjà bana ko lobango ya Europe. Nous avons essayé la mamoïne comme on a posé des faiblesses victimes. Tata mokeli juste. La justice na ye équitable. Est-ce qu'on a joué bongo? Et après si connaissance, la Chine, oyo ye a pour faire face, à maintenir, à maîtriser les États-Unis. Sur tous les plans économiquement, militairement, à maîtriser les États-Unis, technologique, déjà ça supérieur. Et pas parce que moïne de ce qu'on va faire dans la vie, non? Et mambo il est keliboué. Et choc wana. Yekozala kolamuka yankoi mobali Congo Afrika et ponyoso eyala pe barabu wana mabele bazwa ya Afrique ezala koko na bangoti mais lelo l'homme noazana na position de faiblesse lobi makila oyo tozo petola na sango to loba kaka boto bota bana ba yeba ka Afrique eza Afrique noire
Afrique eza Afrique noire, Maroc eza ba Marocain blanc te. Égypte eza ba ezate pona ba égyptien rouge. Maroc eza ba rouge te. Afrique wana eza ba indo mobima na yo moni Islam ko ndima te ko linga te ko lamuka bana ba indo. Le poso pembe pe ko ndima te ko lamuka bana ba indo. Ba ko linga te parce que ba ko sale touffer et ba ko zongisa bango ba demi frère na bango. Matono mingi eza etando tozo ba risque le basango oyo. Mais yeba ete to sa musala tata fumuki mbangu boloko na bomo ipona biso ba yaki pa vita batumba ba koko bateka ba humilier la race noire ba sengela ngo bolimbicité ba sala réparation nango te. Et jusqu'à présent l'homme nous a méprisé. Donc être noir est commis grâce à humiliation. Il faut to longo lango. Walongo fumuki mbangu a permettre yango te et azobunda na molimo na mosuno telemisa bato. Donc là, Ibrahim Traoré bazotelema po ba relever défi oyo Thomas Sankara mona fumuki mbanga telemaka oyo Mutalo Mumba telemaki oyo Muse Kabila telemaki oyo bankumu baya batelama et lelo samizo ke lito kotelemisa loposo moyindo bakita bamata premier zalaka na suka premier kosila bana baindo bakolamuka moka kozwa na baso bolandi tozana ezalita ko babino kotiaka ba jeune. Et plus grave, Futuka, Kémite, panafricaniste, traditionnaliste africain à côté qu'on les capozaper mission, sans atala, sans liker, sans à partager. Et on a la complice. Parce que comme ici, Sango, oh, t'es na moindo, oh, yaza li kabo, oh, t'es le cahier, là, on a fait la passe. Mon tobi, il c'est un combo morpho, et sangana, il beaucoup mort de combaka. Et bokasi na bango le poso mususu ba considéraka ba génie na bango bayaka nde basila ka basali bokasi na bango et yeba ke génie moko azaya kolala quelque part oyo faut comme c'est sango oyo yeba ke Afrique ezaya kolala parce que ye alali et l'homme non fa la muka na domaine ya likabo oyo zwi et tata mokeli elamuka na bokasi pe nguya ya walongo fomoki mbangu tia twalulele ya kimpa moto etelemisa bana baindo bokasi ya bakoko elata biso tozonga moko bolingo kati na biso tondimana totombolana entre nous pamba te bomoko nde bokasi mokakozwa na bana bilaka walongo fumuki mbangu ya beto mosi bandombe matombo.